Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki, fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sango à Paris, partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili to longola e. Edino image Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo, Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sango ya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata moto tenga ma kokamwa. Edino image Panza Sango Congo. Talaka. Ouanga bien. Edino image. Panza Sango ya Congo, Edino image. Sango ya Congo epanzana pa wapi? Toana TV moko Panza Sango ya Congo. Edino image. Kitindindi. Chakudidi. So taite. Ba chekai. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodoy, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook, de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live, de Boss Brother. Mais, tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Alors mbote mingi na bande kunyoso obo mesana ko landa biso na chaîne na biso ya Panza Sango ya Congo ya bino mukupandi Sango ya Congo na kombo ya Edino image lelo na yambeli bino invité surprise ona bomona te na ba interview mais lelo alinga solola mais to ko ayibisa biso ki azanani elongi bozomona elongi peut-être bozomona nzola sabino quelque chose hein elongi bozomona ezo sabino quelque chose mais yimoko akoyibisa biso soki azanani vraiment bonjour Papa Africa. Ouais, merci de konanga Edino image bilili ngai kombo nanga Papa Africa. Bon, ba masa msusu babinga na komba tuka Congo Air nazaka na histoire à Saman, ancien musicien percussionniste ya ballet ya Papa Wemba percussion molokai. Ve molimo nae batela mana malamu ya mema ngai na poto alobi nanga pele kitikala. Bon, Moussous le sous Poboé Banga sous Malamo, grand frère à Zimbabwe. Mon petit. Grand frère à Zimbabwe, au Boyebi dans la musique, au Azaki, grand danseur, au Azarobi dans les Botswana, dans la chorégraphie, il y a la musique à tous les amis Zimbabwe. Alors, au grand frère ni propre. Alors, tout le monde, Papa Africa, ni au même libiso na mukola lelo parce que au déranger trop et d'une image photo bête à moi le roman au Boye. Alors, on a une étoile d'amour à Holandayo. 5 étoiles de love à Holandayo et puis na Gisèle Wumba les véritables diamants à Holandayo. Bali baye ba nini o memeli biso na mokolo lelo Papa Africa. Vraiment nazaki na boulot botala ka ndenge nazali na président na ndenge ya vite fait parce que na talika na Facebook na moni émission na moni pub ya Fally Ipupa akobeta na Bercy na février na 2020 na yoke sengo eloko mimi na pour ça l'émission nanga donc pour moni affiche à Fally Ipupa obeta na Bercy donc yoke sengo est-ce que sengo na yo ko bongo la mawape attention hein? Et au bon la mawape parce que singa famille benda na kezonga ka yango na ko ça l'émission bande ko nanga pété nanga la duchesse je salue en passant à le bateau bomana te makambango pe ko kende ti wapi. Hein, bandeko, je vous en veux pas les combattants. Nazana na problème ya mabe na ba combattant te. Donc, toko soki bolingi to sala na bino ba miso
ya bitumba te Papa Africa zali direct parce que nanga na sala nande ko nanga waiza malheureusement 2 jours avant aye ko bela kota ki même hôpital ayebi ya linga sala nanga émission étant que combattant nga étant que congolais bon nazana katikati je suis pour les musiciens un petit peu contre aussi les musiciens je suis pour les combattants un petit peu contre les combattants aussi. Donc je suis au milieu parce que nalingi kimia ezala. Tant on a moni affiche wana déjà naza grand fan numéro 1 a fallu pour pas du cap la merveille donc écouraté. Bon pour rater il faut te soigner. To yana ngoka na ndenge ya brute po et pesa bien te du cap la merveille a sololana bande konaye ba combattant na ndenge penza ya bana mboka kitoko po ebeta kaka parce que limisanga ndeko nanga parce que ba ivoirien bazaki na moi bakanda parce que bon poto ezamboka moko sangisa biso tout hein ba ivoirien balingi fali abeta et puis bazol ba abeta pona bango ba ivoirien babi abeta pona ba ivoirien ba camerounais babi pe abeta pona ba camerounais parce que balinga ke trop mais fali pour pas du cap la merveille de king the world na bakisi de kabi non oh ya danger eza ba kinois ya bana Congo donc il faut sur na bande connaît après c'est déjà respect Papa Africa la kacho maloba Papa Africa est-ce que maloba ozo bisala monoko na yo oza surpenda bat bo sepela na ngonde osolo la we bande ko façon na ngaya ko lebela tam su bat ba mona ngo mabe mais soki na bi mabe bolimbisi vraiment bolimbisa kaka parce que net nga vraiment na zawako na linga musique ezonga musique penza ebeta mais ebeta na ndenga lengete parce qu'à côté le musicien aussi il y a des faillites et ça na ba makambo belé pe ya ba mike et ça la bien te comme wana Papa Africa pour na ye aza d'accord musique ezonga na poto oyebiti na bakangi na musique na poto Papa Africa na yo kakame na yebiti n'a pas trop vraiment je peux être vraiment clair parce que tina wana et que ça vraiment mouné n'était pas épérissa musique bon maintenant je dis pas la musique maintenant je dis notre culture parce que la musique ça fait partir de notre culture donc maintenant je dis pour la culture nabiso pour la culture nabiso ne yo sepeli musique ezonga mais biso toyebi to ngai na pe cause ya kokanga musique na poto toyebi ke ba insanité zaki na kati ba musicien ba sakani trop na ba couple ya batu ba musicien ba zui ba mbongo ba komusala ba fête na ba mboka kuna et puis ba laksa batu ba lupango na bango ba voiture na bango alors ba bipe poto komba nango calme le quoi musique ebeta nango susti alors yo Papa Africa oye na yo o sengi bena interview mo bima po o solo la kaba ma musique o bite ko solo ka koko so na vie na yo Papa, vraiment, bande kobo comprendre ma makambo belé, surtout biso ba tutuzaka na poto, tucha ba makambo mingi vraiment na place. Mais vraiment ceux qui me ça lingi moi sinao, c'est votre problème particulier, ça nous concerne pas. Ce qui est capable, si tu n'es pas fiable, c'est pas le problème yamboka. Et ce problème donc landa musicien wana. Ceux qui battent moi na yo zemi. Et pour nga so ba tshemana na ozemi eza bien mende kokokata na nute parce que moi je suis fabota alors bana na biso pe ya ba poto misu bazaka propriété misu bazaba impoli misu ba yebi kolamba te misu bango moko balandaki musicien asali tuka ka po ba tia ezemi alors ceux qui mobala moni ba biloko wana esimbi te donc abala ekaka parce que za musicien atika mona wana te non. C'est vraiment, il faut équilibrer ça là. Alors, ceux qui me disent ça, boy, moi, na et comme problème, baba, tout le monde peut boya, bana bande konabiso, ba pe ba musicien, voilà quoi. Pour basi pe ba zaka na ba faute na bango, il y a pas que mibali parce que na oka kokata te papa na oka ba basi msuso kaka alinga itaka ye banzoto nanga po akimanga o. Botango yebi nzoto na yo siko ba makamu msuso za bien te parce que là la rappel na nzoto note akende nango pe musala te. Makambu ya vie wana eza bien te. Donc akanga makaka parce que yebaki nzoto no. Non, c'est pas ça. Donc il faut que bon ça va côté nous surtout pour mobile pas à l'année bien bana basi msupe bazaka ba miyibi alors mobile pas linga yo kaka a peki sozo yo katozo kate lokola botiso a linga kaka non donc
mibali pe ya ba mabe pe bazali aye pe na esprit kaka po azwa kaka doki pa ya mwasi wana me biso mibali tozala mpenza na mwa lezo mwasi mpenza pe so mokanda bomoto mpenza ezalaka mpenza ke bokabola gato na ye mais soki ozosimba te bokabwani yo kasi bino kasi bamabali ekabwanaki eza kaka ya bana na biso babotama na poto non nga mpe nazalaki na mondele tokabwana famille wana elandanga esala banini eza bamakambo na biso particulier eza makambo ya kotyango ya mboka te soki yo musicien alingaki mwasi na yo eza makambo landa musicien wana soki fere soki nani landa ye fere elimbisa na tangi komono parce que eza musicien ya Congo donc soki musicien boyo dakumuda landa dakumuda koloba te ke musique ebeta te. Vous m'excusez mes frères, il y a d'autres personnes qui disent que la musique joue pas de la musique. Pourquoi? Non, la musique est bête. Pour nanini. Oh non! Papa Africa, ma musique est en solo là. Aux en a Europe, aux en a France. Ma camarade peut avoir mingi na kata France. Déjà, balobaki, ba musicien, ba synthé, ba na mingi ya ba congolais, ba bendi bamba dok. C'est bien. Ba poussette et dimina. Et là, il y a Château Rouge, voilà, ma gare du Nord, beaucoup trop de. Il y aura, c'est bon, là, il y a tout solo là. C'est pas une raison. Tout solo là. Bah, pour cette pays qui est belé, Mikolo, bah, pour cette race, des bannes, bah, comment ça va, bah, comme une évolution, par rapport à la musique, n'est et katana. Donc, selon diaspora, bah, la musique, il y a que là, il s'en est, bah, du pongi. Qu'est-ce que c'est la réponse de place, voilà? Mon frère, ça, c'est pas le problème des musiciens. Ba musicien ce qu'alinga beta musique na certes basala kapibi na bango eza bazobenga biso ba lo bakate ke yakakaka ce ko yete uza na problème non biso ba tutolingaka bango tuza kolanda. Alors yo papa ce ko zaki no makasi te bana ya poto ape bakangisaka bango te obeti mbata 3 fois ce ko le bengelo mbila ake banini bo moi nazo sala ba makambu na ye yo papa o mema ye na ndenge ya bien te c'est qui la faute? Est-ce que wana eza problème ya mboka to eza problème ya yo moko na faye na yo na mwana no na mwasi no ya ndaku na bino? Et ça peut na bane belé penza pe bakola penza ozoka pe famille wana na posa que moi na na kende pe ba prai moi na moko bien ozo sentir que penza mwana azokola kitoko bazali pete boyo pe papa soko ke na ba makamongo na babulu ke mama pe babulu ke bana ba osa nini et ça na ba famille mususu papa na mama ba ke bienga bana balali bango moko siko bo pesa banani ba fo bo pesa nani faute ya musicien non faute ya musicien te faute ya yo moko mobali na mwasi bozo bokola bana na bino malamu te. Alors na ko pesa oyo nga nazo mona te parce que nga pe na makambo na nga ya kapata mais j'assume na koloba te ke o gouvernement donc ba makambo ezebele soki na lobi mususu bato ba mona nga neti contre non makambo mboka ya particulier x y ça nous concerne pas. Soki mwana na bimara yo moko kanga mwana na yo au monde moi été tindé na kisato mais ko tsango te ko musique beta te pour moi na bimara te est-ce que moi na ngo tango bimara te azo sumi balite abazo kaka. Donc c'est pas notre problème ça. La musique ça fait partir ya culture na biso. Donc culture na biso quand on dit culture bokoko c'est na lingala c'est bokoko. Alors tant que combo culture au sepeli mais c'est bokoko na lingala culture abatu mususu boza kolanda ya bino moko boza ko boyango est-ce que bandeko na penza boza batu penza oboyi bobino. Alors tant que boya culture na yo koliaka pe pondu te soko zaka na kombo ya mboyo o banini longola kombo wana ozo comprendre. Est-ce que Papa Africa na kachoma maloba muke ba musicien na biso pour ba survivre na ba vie na bango ya musical hein? Oui. Est-ce que faut ba beta na poto pour na poto awa déjà ba pesa mbano musique ko beta ti parce que procédure wana eza peka katika pona o ndeto solo boui eza babi et comment la procédure mo ya mulai. Est-ce que ba musicien si ba sala effort que ya okuta na ba combattant pour ba solo la pour ba ndenge nini ba ko sala po ete musique zonga na poto? Oui, papa na yo ki mutuna na yo vraiment eza bien. Batu bakomona ngo bien te na réponse na ngai. Ba mona ngo bien te poani. Ebisa ba bakomona neti naza ko imposer nazo zala contre nini non bandeko. To yo kanto bana famille. Mutu mususu azo pekisa musique ebeta te mais soko tuni pour na nini aebiti na te.
mutu mususu azolo ba musique ebeta te ta mususu ba retourner oh mboka eza malamu te guerre eza kuna. Mes frères et sœurs, vous croyez que si le musicien joue pas, la politique chez nous ça va changer? Rien du tout. Ça fait combien des années? Rien n'a changé. Donc c'est pas les musiciens. Il y a aussi la jalousie. Et ça peut la jalousie na katikuna. Et ça karaté que pour n'amboka musicien abeta te, politicien a changé te. Bill Clinton, Macintosh, mon commandant d'Angona Pesembo Taloba. La loi est dure, mais c'est la loi. Politicien se rappelle si mibeko na ye. Et ça bondi mate et salama. Combien d'années musique est bétité mais baloba rien. Il y avait l'ancien président Kabila. Est-ce qu'Aloba qui a IO? Boyo kangote. Tout seul pour même in a poto awa. Balaki sango même pas na information que ba congolais bazo ça la marche parce que il ba bien abi ces années. Mboke tondi richesse. Mundela linga somba te. Azwa nanko baboma pe batu. Mokonzo ba ko tiaso ka boyi ba leye ba poe. Bomona ngo boye biango. Donc mokonzo nana banga kaliwa te. Ba pauvre ya makasi penza zo bela akufa kende na lola aboyi ba chrétien mingi ba sambela ka soko kufa kende na lola kufa oboyi ko kufa bongo nana banga kaliwa te musicien soko soka yembi contre Emeli Mukonda Mboka akomi contre to sangisa mibeko ya poto na ba yembela Mukonda Mboka Kabila. C'est pour ça que bazo lambano aussi. Non, nyoso pété. Fallu pour pas yembelaka président ancien président Kabila te Bill Clinton a yembelaka été Marie-Paul a yembelaka été mais par contre Bill Clinton a yembela Tshisekedi na oka kimaka na Brazzaville Marie-Paul a il paraît que a yembelaka pe Tshisekedi na oka pa ya poto koma kibulu yeke bon bangonyo so basala ndengo po politique ya Afrique na apoto ekokanité et kokanité bande konanga batu mususu pe bazawana azo finga na makasi pa ke nepekinité ba makambo eze belé mais et loko ngana eli yango wana te parce que o eza premier volume ba volume eza ki funda ba volume donc fallait pour pas cap la merveille to sengi na yo tango yana poto vraiment ça je dis sérieux je suis sérieux kutana na bande ko ba combattant solo là. Solo là, c'est pas que pesa bangombo, il n'y a pas question ya bambongo, bana famille, to yokana, papa et zonga parce que musique et so faire partie de la culture. Il y a d'autres combattants na libanda koloba musique et betate, mokoloba koloba marche ayena été. Oh, mais yoze ko ganga na libanda kende kuna ngai longi bima bona bo mais batu mususu penza ba se sacrifier na otanga na ngape ba kombote. Donc ezali penza exact clarté. Alors musicien a tombé le drapeau ya mboka na biso. Donc azol la ki sabubiso marche et la ki sabubiso te parce que ça likambo ya moi bien batu ba revendiquer droit moko boye ezate ke ko tombe la drapeau mais musicien azo tombe la lokumu ya mboka. Baloba musicien azo tombe lokumu ya mboka misa ko loba pe liloba moko pona peuple ba se retrouver. Mais il y a biso bakoka koloba liloba te pona peuple na bango. Donc bazomona makambo bakoka dénoncer te likambo boye peut-être au pe sala pe mokili pasi même yé moko pe pour loba yango azo koloba te pourquoi tozalaka ndengona to banga ndeka liwa papa yo poza ceux qui obanga liwa te est-ce que basambela ka ceux qui okufa okendelo là non ndenge bat alors nakendo bwako na autoroute ceux qui okolinga okobanga liwa ndeke bango pe bakobanga liwa donc limbisanga po mutuna na yo. Il n'y a pas de souci, solo. Ok. Donc, oh, qu'est-ce que. Oh, tu as tout bongisa. Voilà. Tu as bongisa, papa. Les musiciens, ceux qui va bêter, il faut changer le côté. Ceux qui va bêter, il faut changer le côté. Donc. Mais comment va bêter na bangote? Mais, bah, vivara nanine. Papa, kokata na malobate. Yo ke le rosko na boîte. Yo ka kapata na zo boîte là aussi ko. Lelo ba benga penza po na ebineti. Mutu nangai Ramazani donc na kenditi na sukate moko ebi donc na pese mbote ana compagnie ne munene ya échafaudage na mutu nanga musuna osala na epe na koloba kombo na ete ya balox ana compagnie munene échafaudage président Fatia benga kaka bon ba échafaudaire na besoin ya
50 échafaudeurs basa la podium moko ya munene po meeting moko ko zalabo parce que partout il y a des combattants batona baroya ou baroyate ba futa bango na frais ya poto peut-être double baroya c'est là où ça monte il y a la jalousie musicien a copié sa message ata peso ki baboyo ko ndima message yango ko kende nango pe inaperçu d'après yo musique ne kangama na poto eza jalousie mingi eza jalousie parce que ça va rien faire pour mboko eza na guerre ya paki Congo bamboki belé eza na ba poto mais bakanga pe ba musique na bango te certes parce que biso ya biso eza penza likolo mais toza komi boma musique ya biso eza likolo toza komi boma pamba yo pekisi musicien après tango pekisi sali nini échange banda opekisa musique bamoni ke Paris epema nango parce que musique za otinda batu ba ke yiba peut-être yo pe ondo ke yiba na habité et na ba yiba basa makama buzoba batumi bakoti ba prison pour la makambo ya musique kaka wana donc yango bamona siko ke musique eta ndenge bakanga musique ndenge musique sila na poto batu bakoma poser ki muibi et c'est la raison pendate donc cause ba combattant ba kangela musique yango wana parce que ngana yo to solo la kaka poto luka solution mais biso to ko solo la mais bango batalikolo mais éviter réponse les années réponse nanga vraiment zali soki babi pona koyiba na vraiment je suis contre parce que biso ba congolais vraiment il y a qui ça toi penza ba miyibi penza te il y a des vrais voleurs koleka biso o penza zo bima na papa na mwasi ba ke ba yibi bazo yiba même ba onyo na kotangi kolo wana te ba sali penza et ya miyibi penza biso moto biso mingi bazai koyiba ka bilamba po toza penza na makambo ya babilamba pona ba makambo ba bopeto yango na koloba makambo ya bilamba eza kwanga te eza blague to soko lingi kolata zala na mbongo yango banda ko mema batu na ba erreur tellement pe bangwanzu pe bima nango ba triki pe bima ceux qui pe musique zongi batu ba oyibaka na bango te po ba marcher comment nango bele koleka liboso olati loko no ya original chinois pe osala ne ya bulu ekipe batu ba kosomba eleki nango pe bien donc confusion totale alors ce ba lobi kaka pona ba miyibi je suis pas d'accord et na bakiti lisusu mais je suis moko tatinda kendo yibelanga succès na kaka bokeko boyibi boki boyibi po yo moko lingo yiba po ba mona yo mais musicien moko tatinda kendo yiba po oya concerto kendo yiba opesanga personne donc soko zara muyibe za yo yango ngana mwana papa yemba en plein studio na 3h ba boaka vie moko kaka libanga bo ba agangi mbala moko pa akena ndako na 3h du matin est-ce que papa yemba est-ce que vendredi 3h du matin non ezaïe est-ce que yé moko mutalinga ba mabanga non ngave beaucoup la boaka nga na tunaka été wana kutuna na Afrique aboaki ngaka kitake musicien na wana ndekutu ba mabanga elengi moi ke kaka na ki ko rectifier te menalinga ki na lobakaka po kokoso muke ya ba musicien ba musu bazaka nango mwa bakanda ya ba jalousie bisa ba ono yebisa ba ono tomina yebisa musicien mbongo bwaka obwaki mutu wana te esalaka mwa babulu ki soki ozaki bato ebele kozwa mbongo ya mutu wana te okobeta ndule na 20h ndenge otiaki na 20h vraiment tozaka na posa ba leader yaka na 20h to tokota ta na 20h10 donc il y a qui commis la fiche 20h ou est kobima na 2h du matin et puis batu barrage même na bamboka mususu ba lobela kango mais na zongi lisusu sima il y a pas que les musiciens il y a pas que les musiciens biso moko pesa anniversaire ya mwana ya 8 ans ba invité yo ozoya na minuit est-ce que vous avez réfléchi mwana wana kolala moi na 8 ans kolala na 20h moi na ça là qui et quand tu viens là t'amènes pas le cadeau bana poto ba il s'en fout ya ba masanga na bino azu cadeau na e a sepele ba a souffler gâteau na e o memi cadeau te o lingi olia mingi o lingi o mela masanga mingi o ye retard et pour kende o lingi susu ba ça le gamen on est où là ngana na leki na ngamoko tarian na vandaki na Poitiers mingi na tangi kombo na ye na anniversaire à moi sa fille elle avait 2 ans elle m'a invité na kena sombi cadeau ya 12 €. Na tchaki pe na voiture to vandi papa toi to meli mam ah era ba cadeau na koti na zu cadeau na pesibo batu ba mema na bango cadeau te et à la fin procureur bazo linga bazwa
bagamel nayoki kaka petit sœur azoganga be moto akozwa kado te awa moto akozwa gamel te kaka papa afrika boye bomemi eloko te bopesa ata 10 euro te me bozolinga bokenda bagamel papa ata bino moko donc wana eza mpenza maladi moko ya mabe ya pas que les musiciens na biso mais musicien soko tie musique ebanda na 20h vraiment yaka na 20h wana esala bien po biso tokoki ko comprendre mais ba ivarien pe bakotaka ba camerounais ba nigérien baza ba fani na biso surtout neti fali mikolo neti na film donc bon lui il respecte ba misusu ba respectaka te na otanga ba kombote mais siko ozo ba que makama musique en yeso ndungu ndenge les grands mopa annoncé que si concert na ye concert ni kopesa na grand mopa kasi bon par rapport ya ninga annoncé que robeta concert ta ke na Paris awa balinga suma kama concert yopo yebi yango alors sikoyo réaction à batu oyo balobi pona ye yoko yebiseni koloba na fa na Kofi na boy ko kende na makambo finga te makambo ndako ya ko solola na ye po mboka ngo toyebi ndenge vivaka toyebi na biso donc na ko solola na vie le grand mopao vie na biso songiambeli papa na Didi Stone vie nga nazalaki na cimetière ya papa Charles Molimo nae nzambe abatelango na kimia nazalaki tioye na filma yo tango zo kende pe tozalaki na autoroute yo na gauche yo na droite biso na gauche parce que zaki 4 bandes boye penza to tali biso po pesi biso mbote nani yo moko zolo babo edino image tozaki pe nani de ko uti ko kufwa ardroise nya wa nzambe to filma yango nazalanga pe na ba image. Tant que je le baki non, oyo sur la combattant, moi j'étais content. Pour le retour sur basolo laka, ni le si la raté. Et le retour basolo laka, oh Kabila, oui Kabila zate président Fati, azali wana to kenabiso na ba détail te to solo la bo. Tant que sikoyo, o le baki to sola, on n'a pas Afrika pe to yaki, mais er moko na yo kalisusu, ba combattant ba komi deka, ba ko sona boye, ba nini bo et puis moto moko ya bien te, yango. Et ça lui propriété vieux biso boulaki on a penzo benga ba combattant bo vandi bo so aneti bana palin j'ai ça qui ndengwana mutu nyoso aza mutu moko taza parfait yo le baka mukolo ofinga ka bana poto le baki o pété ba câble biso pe to pétaka bon mukambo mutu wana le baka na yo mutu ayokate batala kaka yo parce que oza Kofi c'est normal vieux ko solo la ngonga na zo senga na fali pupa la merveille. Eza komikitisa tetandingi leki na Fabregas asengaka yo bolimbisi eza kelengi et puis moi na mama na lupemba du monde ate o yaza na ngopo asasala mauvais combo na poto wa mutu tu ayebi ya mado ayebi Fabregas na monde a cartona o ya roboya italien ya mado blagité et ko sila kapete amikitisa pa na yo Dicap la merveille, nga papa Afrika, fan na numéro 1 batu ba yebi, ba makamsu na sala ba délire na rolobate batu ba ozoro na ndenga mabe. Mais bato ba yebi na bana misato ya ba métis ba yemba nzembo amede. Po na tiaka kaka ba nzembo na yo na karna. CD yango na tonda kalanga yo te. Fali pupa doki na sombi po karna nango clés bezo cracher na zakaka na ba CD tout. Soki na moni na sombaka na nga ezate ke oya kala ya sika eza na sachet donc tango ya poto mi check mama président t'appelle le poto kata po émission je suis là poto comme la souka émission mama président na pesi mbote ko solola na ba combattant po bazape na posa ndule pe yo ndimi olingi boulanger te mo olia mapa ça se fait pas olingi musicien te oyoka musique eza na sensité donc dicap solo la parce que babiso ba obeta biso pona okota kaka déjà na oluna okenda finak na somba biye bona ape artiste bona osala pelo kwa danger le susupe yo moko lobi non akota po osala numéro to osala toujours un plus pona Congo pona culture na biso pona ngape pona yo le susu du Cap la merveille donc tokos balapa Yekuto ko fait ati date mais Dicap ati date yango doki toza pressé nango nga vraiment na okota na bandenge tout doki na okota et puis na bien ko betama po ba varier ba na ba Cameroun ba baki obeta na compte na bango parce que ba tout balingaka yo mais yo moko lobi ke non
il faut bana Congo donc ozozonga na toujours kinoa mwana bandal donc banini di Cap Africa pire mutu nao pire docteur lo baboyeko baoyo bayebi batu bakoma lo baoyo mukolo boye okumisaka mwana muke bongo Jésus batutu azaki na bango baki ba petit nae bango tukutu bavie nae bongo président fa lo basuka pona mukola pona émission lelo après tu ebi que tous toujours le maman ya muke et puis moi bambote plutôt 4 émissions na biso lelo basuka za toujours kaka côté ya Fally Ipupa solo la na ba combattant oza grand monsieur na monde grand monsieur solo na ba combattant parce que biso ba musu toza ba boliti na faut pas parce que to ya kaka to kota mais bana famille singa famille benda na kezongaka solo la na bandeko na bon na opesa mbote na momi nanga papa kokota makambo te donc momi nanga yi mami luta na Allemagne na Cologne donc il a signé en vraiment pour babiazaka na jomoko bo Didier Scorpio donc il a signé ce qui guerre donc momi nanga pesimboto ana et puis na pesimbote na Sankara de kuta po oza grand monsieur masolo na eux ils ont continuer toujours na pesi susu mbote na Fabregas batu bo sala bien vient na biso de la forêt donc mbote ce qui n'a pas ça batu na bambote na ebi pourquoi voilà quoi na yomoko Edino Image donc il est na filmé maman présidente me check me mitike voix yo yebi pesa nga chombo na ebisaki yo donc il kapa olukanga to kukutana puis makambeze belé di cap donc na suki wana Edino Image net kaka na filmé to la bisa bango. Merci balandi ya Panza Sango ya Congo ni nepsabi nukaka masolo kitoko vraiment na pesi mbote na ba oya ngai o vraiment balanda nga basunga nga mingi Patrick Malwa Vengi Global PM Service, Claude Loukeba Kweno, l'homme de GGMA par défaut, et Balion de la presse, sans oublier 5 étoiles de love, étoiles d'amour, et le véritable diamant noir Gisèle Eumba, vraiment, wana bayangai mingi. Bazanga katina ba émission nga so bazangi za mwa mobulu Edino Image muto sala papa Africa mikolo yo donc Eric Lemba net kaka na film Tokos. Merci, vous avez toujours branché. En tout cas, Makambu Kitoko, Balion de la presse, vraiment, Longonia, Dembo Wemo. Moi, ça m'a demandé fois à la cam, moi, qu'on a Paris. Merci. En tout cas, Balion de la presse, nous, on a pu se nous mambote. Joyeux anniversaire. Moi, on a biso, ya Myriam. En tout cas, à très bientôt, Papa Africa. Tous à sous. Tokos. Donc, Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malwa Vengi. Délogés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Maki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malwa Vengi. Vraiment l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minonote. Maman le global PM Express. On dit toujours artiste Oyo, nous avons toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malwa Vengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malwa Vengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malwa Vengi. Fret aérien, maritime, téléphone, Edino Image, Okozwa. Yeza Kaka, au Pesi. On récupère la Kinshasa, Patrick Malwa Vengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Makadé. Poussa, là bas poussa, la Global Express, avant d'idéologie en Wana. Vive l'agence Global PM Express, Patrick Malwa Vengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso ou en France, pour la recherche de développement basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville.
tozala tozotinda bapoli toza na bafret oyo ekendaka bacontener le fret maritime na le fret aérienne oyo totindaka na avion totindaka mpe bapetit poli bapoli express oyo esalaka 2 jours esuki kaka wana te toza mpe na service funéraire au cas où ozwi problème ya décès kohésite te komona biso ofuti awa na poto tosalimaka nyonso na kine na ndenge ya biso bato ya poto oleki na agence ozwi dvd na yo omoni ndenge prestation elekaki na kine selon goût na yo catalogue ezali donc fidélité ya boye otie lelo ozwi lelo vitesse de diffusé Global Express bakotelemasa